Personnalité. Bonjour, bonsoir, c'est l'heure à laquelle vous allez me suivre. C'est votre humble servante Vinicia, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce, toujours na masolo ya mapangu toza wapi na kati ya njile kilambo, toza na kati ya njile kilambo bokota ya bino émission ici et bandi la personnalité TV nde makambo. Donc toujours na kati ya njile kilambo tolobiza la branché connecteur scotché dans la connecteur tozo banda bientôt benga voisin benga voisine. C'est partir na émission ya mokolo lelo tobandi. Toza déjà na kati ya njile kilambo, toza na kati ya njile kilambo esika una telemiza esika ja limite ibandi ya lopango esika limite ibandi wana bozomona ezali environnement, ezali ba voisins bazali donc environnement na yango wana ndenge bozali komona na bilili ndenge bozomona bilili do bato bazali bato bafandaka deja bato bazalaka deja donc tozali non loin na makadama toza non loin na makadama donc 3 minutes okomi donc momoni et place oyo on a telemi eza limite lopango to pe terrain ezali ko mesurer 20 mètres sur 60. Donc ekiti ti na se ya mai ti na mai pona bato oyo baza na besoin na tongi likolo na se na te porcherie na tongi likolo na se na sali bilanga. En tout cas ezo dépendre kaka na moto oyo akozwa place oyo do esika oyo na telemi awa tozo tambola tozo pusana potolakisa bino limite dona boye ezolakisa ezwi biso 20 mètres donc esika oyo na telemaki wana tozo tambola esika oyo na telemaki to pe esika oyo to bandeleli donc tozo tambola toye juste ti awa esika na telemi donc borne yango oyo ti awa esika na telemi donc place oyo nde eza limite yango esali biso e 20 mètres bomoni bino mo ndenge ezali do bato bazali na katikati awa eza avenue jamais avenue monene do soki tozwi esika borne oyo ezali to bandi kokita na boye do tozokita pe yango epesi biso 60 mètres sel biso 60 mètres na boye eza 60 mètres donc moni baloni pe baloni do bapondu ezali baloni kaka awa na kati ya lopango nyonso ezali sikoyo tozokoma lokwa na nsima tokomitia na nsima dabi 20 mètres sur 60 tozokoma depa
malembe tozokoma tozotambola bomoni bapongo ya kitoko mpenza bapongo ya kitoko eza ke olie pondu olie mpe na maboko tozotambola toujours babi 20 mètres sur 60 tozokita babi 20 mètres sur 60 nsima yango nyonso yango donc oyo nyonso oyo bapondu nyonso bozomona ezali na kati ya lopango toujours eza na kati ya lopango omoni do bapondu baloniloni eza na kati ya lopango mpenza eza na kati ya lopango banzeta safu eza na kati ya lopango eza na kati donc lopango oyo eza monene 20 mètres sur 60 20 mètres sur 60 tozokita toujours tozokita tozocontinue kokita tozocontinue kokita donc nyonso eza na kati ya lopango tozokita toujours mpona kolakisa ndelo esika yango esukeli oyo tozokita omoni bino moko bisika tozalaki ezalaki likolo na se awa bomoni ndenge ezali lelidoma ezali babilanga ezali babilanga ndunda ezali babilanga matembele bapondo tokiti mpenza tozalaki likolo tosali kokita po eza motema ezali donc babi place oyo kosala porcherie na yo kuna likolo tongi ndako na se boye osali porcherie oko osali porcherie entre temps ozolona mpe ya yo matembele ozolona mpe ya yo ndunda bamatembele yango wana donc ozolona mpenza ozolona mpo awa soki oloni mai eza pembeni osali mpe porcherie mai ezali pembeni mai yango oyo osali yo osali porcherie na yo mai eza pembeni ongula kosokola nini ongula komela nini mai eza pembeni yango okoki mpe osala poulailler mpona ndako oyo bozomona na mwa mosika wana ndako wana ezali poulailler moto mpe asomba place na ye wana atia poulailler na ye donc awa ozala dérange te babibilanga oyo nyonso ezali na kati eza na kati ezomesure 20 mètres sur 60 na 20 mètres sur 60 wana bomoni bino moko tozi ti kote ya mai toza na njili kilambo toeti kote ya mai do tobandi likolo tokiti tokiti donc tokiti tokomi kote ya mai balobi awa c'est 17 000 à discuter ya boye bazwi wapi babi 17 000 à discuter 17 000 à discuter mo ndenge ezaleleli 20 mètres sur 60 donc so tozwi toza awa tozotambola tozozonga mpe lisusu bomoni bilanga eza na kati mai ezali babi awa okoluka nini olingi osala nini poulailler eza na ngambo otenga mpe nali nasala poulailler kaka yo ongai na moni kote ya se oyo lokwa mai ezali na besoin nasala nini porcherie kaka yo ongai naza besoin nasala na ngara bilanga kaka yo donc ezo dépendre toujours na yo donc mai vraiment ezali mai mosusu mpe yango oyo mai mosusu mpe yango oyo ndenge bomoni mai yango wana donc mai yango wana mai mosusu yango wana
do bamai eza mibale ndenge bomoni. Donc en tout cas bomoni ndenge ezali leli bilangi ezali. Donc bomoni bozomona eza pena na baplace ya bamai, eza na place ya mai yango oyo. Donc limite na ye asuki na nzete wana, asuki na nzete wana, limite na ye yango wana. Donc mai eza awa na kati babi 20 mètres sur 60. Touti likolo tokiti na se, touti likolo tokiti na se. Esika wapi bomoni mai, esika bomoni babilanga balobi 17 000 à discuter 20 mètres sur 60. Yango tolobi en tout cas ya kobeta masolo benga biso, nous sommes là pour vous. Donc tozalaka wana pona bino, pononsela bino toujours mosala na kati ya la personnalité TV car ndenge ezalaka balobi benga Mama Doris Lema na numéro eza affiché na ba écran na yo. En tout cas ozala jamais déçu. Tozo continuer na Njili Kilambu, tozo continuer na Njili Kilambu. Sika ona telemi ezali limite esika lopango bandi do eza ba jardin, eza place ba jardin ezali awa boye nyonso. Donc kati o nyonso nde bozomona ba jardin eza na kati. Ezali commiserait 25 mètres sur 46. Donc esika ona telemi ti tozotambola tozokende yango ezali kopesa biso 25 mètres. Tozokende donc soit toza na kati wana bomoni nde ezali eza pe na ndako moko ya moke batia wana, eza juste nde na baka mpona kosécuriser place bomoni ndenge ezali. Donc kati o nyonso soki tokomi ti na basima matiti wana po matiti ezali ti na kota matiti wana na mwa sima epesi biso 25 mètres. Epesi biso 25 mètres. Sikoso tozwi na ndenge na telemili awa na ti ndenge tokokende boye epesi biso 48 mètres. Do eza na babilanga na kati eza pe na ndako. Babikoto oyo soko losala o poulailler o porcherie en tout cas kaka yo mpo ndako o bomoni oyo eza pe ndako ya bangulu. Do bangulu baza na kati wana eza mpona kosécuriser entre temps bangulu baza pe na kati wana. Mais atiki pe te tomoni babilanga ezali deja baloni nde baloni do batuikili deja mwa babiloko ya mike banini bangai mwa babiloko bazali deja kobongisa. Do bangai eza deja na boizo pesa biso 48 mètres. Donc place wana so tobito poussa na mwa moke na ndako wana bomona bangulu baza wana malgré baza ya kokanga po moto akengelaka bango asali mwa déplacement moke kati o nyonso. Do terreau nyonso bozomona oyo nyonso bozomona babilanga oyo nyonso bozomona eza na kati ya lopango oyo esika toye babi 25 mètres sur 46 mètres sur 46. Ndako wana ezali na kati oyo nalobi esika bangulu bazali do eza porcherie bangulu bazali na bamipandi na mwa basese kuna pe toyoka toujours bamakelela bangulu do bangulu
bazali bangulu bazali place oyo okolona bilanga okotia bangulu mai pe ezali donc mai ezali toujours pene ba place oyo tozolakisa bino place neti place oyo tolakisi bino oyo mai ezali pembeni donc bandunda yango oyo okutu eza no ya mike awa tomoni déjà ebandi vraiment déjà kopusana ebandi tia kopusana na mokala oyo pe bandi tia kopusana tomonaka na musika kuna lokwa mai ezali bato pe bazosala babilanga na bango baza ko arroseur babilanga na bango ape mwa babilanga ezali do bilanga ezali presque bisika nyonso bamatembele babilanga penza ezali babezo mesurer na boye 48 mètres ti na mai toza awa soki tokomi awa epesi biso 46 mètres donc soki tokiti na mwa tokiti place neti place oyo mai ezali malgré matiti mai ezali donc eza étang eza vraiment étang mobimba na mwa mopanzi wana eza bamai oyo basalelaka mosala eza bamai oyo basalelaka mosala donc oyo étang soki totiki étang oyo na mwa suka kuna nde esika lopango esukeleli donc étang opusani lisusu mwa ndambo moni kati nango ndenge ezaleleli kati nango ndenge ezaleleli ezali na ndako wana ya bangulu bazali na kati bangulu baza na kati balobi awa babandi yango na 17 000 à discuter babi 17 000 à discuter 17 000 à discuter tozopusana mai yango oyo donc mai oyo eza mpona bangulu eza mpona bato bilanga ndenge bazosala mosala donc ekosunga bango ndenge bazolona babilanga bazozwa awa bazali koarrose babilanga ezopermettre bango mpe basala babiloko bangulu balia ezopermettre bango bangulu bamela ezopermettre bango mpe bangulu basala nini basokola donc bomoni place yango ndenge ezaleleli donc étant ezali na kati ezomesure 22 mètres si ezomesure à 26 mètres sur 46 26 mètres sur 46 balobi 17 000 à discuter babi obeta lisolo eza likambo lisolo ya mosombi na moteki yo mutu olingaka osala porcherie yo mutu olingaka osala nini olona babilanga atoka place yango oyo epesameli bino na kati ya la personnalité TV donc beta masolo biso toza wana tozara juste pont ya kosalisa bino bosala nini bokutana na basombi biso tozela bino toza maboko ya kofungwama tozozela bino tobi benga biso na numéro eza affiché na ba écran na yo ozala jamais déçu 46 mètres sur 26 babi 17 000 à discuter. Merci trop na bandeko ba abonné à la personnalité TV bandeko ba landi à la personnalité TV ba membre soutien nyonso à la personnalité TV ba merci na bino nyonso bondima kopesa biso confiance fidélité et puis attachement toujours na la personnalité TV donc ba merci ya trop na ambition bazabakana ya mo général John Kibambu Arlette Matoko Liswa Nzambe Badiva Wasudia Givwa Mama Boko Bank na kati ya London City sans oublier Mama Doris Lema Fumu na gaz Tobosani Pete Bongo ingénieur Israël Noso Pro azalaki wana toujours na sima caméra pour na bino baimanje mokola lelo obosili komona na kati ya Njil Kilambu babi et pelele ba charge donc zala branché collé scotché pour na reste ya programme ya mokolo ezali koya.
normalité.